Esalami bongo na cité ya Nkamba bamoni ibu na elongi ya mutu akwei bongo na moko ya porte ya entrée ya église ya Nkamba. Ibu wana ayi koluka nini? Eske ezalaki mutu tozalaki ibu? Papa Simo Kimbangu kianga na ye moko alobi ke no ezalaki ibu te kasi ezalaki mutu bayi kotante. Yo okoya kotante na Sainte Cité, na Cité Sainte na Nkamba oya kotake na nani wana ye okutaki bakamna Nkamba epesi pasi ya kosaka te ndenge ibu akufi kuna. Donc maître Ibu oyo ayaki komeka na temple ya Nkamba ameki sikoyo tango aye komeka ale atutani akufi. Bato ebele bandimaka te ke Mvuluzi Kimbangu ayaka na baforme nyonso tu kobikisa bato kasi tala jeune fille oyo ye apesaki bongo témoignage epai na biso na radio lokole tozweli yoka aparti moke oyo yoka ndenge nini ye alingaka kufa akomaki na dernier soupir mais amoni litanga ya mai ye na forme ebimisi papa Simo Kimbangu a traité l'hôpital azongi mobimba intact. Afisto eka revone katani na sentir penza mo oyebi likonga non likonga mo la flèche mais wala flèche mais likonga ya mo la o ezala ko o tubi moto o bendi ozo comprendre ngo non Afisto na sentir moto azwi likonga akotisa ma penya na motema tu na mo suni donc oza pas na conscience normale donc est-ce que quand on fait la misu au télémo hôtel mola muka na sentiment mutaye chubinga likonga na kata motema sio e kotinga pele kata motema bimi na kongo ba bendinga ngo likora motema awa wa la muki directement ngabi afito avant kufa ba bomaka bituna na molimu na bimi ngalobi boninga na vandaki azolamba na salon ngala bimi na lobi ba chubinga loko na motema bachubinga loko na motema na esko na vandi na moninga na kaka nde na vandi peme bandinga pa visto na njoka pasi wana ko ekomo mata muke ezo mata pasi wana elenge mo chui ekomo mata ezo mata ngabi pasi ngo leti bachubinga loko komo mata pa visto e baluki na banjoka pema ebaluki na banjoyo ka étouffement maman na komo ba muninga tika leba ni manga l'hôpital noka biete nazo luka oxygène na respirer pema ezati docteur alobi awa to komi déjà 12 heures juste si bo vantine ya kokumela ta kokufa bokende bakela kotina l'oxygène parce que aza déjà na nanyo étouffement bokene ni rapide papa to bima libanda ya l'hôpital ba bengisa biso ko bengana na l'hôpital to bima batanjika ka libanda ya l'hôpital buena se na lanyo nazo luka oxygène pema nazo respirer on dirait pema mon pepe ya lisuti na mokili nazo luka oxygène pema ete yaya moninga na lobi na taxi pe ezati na rieto eleki na ngola na goudron taxi limwe en face à l'école wana ezalaka bana ebele l'école ya l'état kwame kumba na l'école ya l'état mama namona boye ninga na akei oba taxi ezati 12 heures na OCH taxi ko moke jamais yaya tokane misala butu za ko leka wana yaya na lali siko na mabele ka place balali sakinga papa pema ya suka sa bendi pema ya suka alina refoulé pour dernier soupir dans la vie yaya na mona mbuma ya mai o mai so cheka tina mai panti mai ndiba mbuma mai wana sana ki umela kate kufi na mona mbuma ya mai wana ebimi na mokili do le vini du ere bimo papa Simo Kimbangu abimi na mbuma ya mai wana nina ala bana na ndako papa Simo Kimbangu alata kaliputa papa Simo Kimbangu abimi na lidusu mai wana dole fini bwana zota na mokili papa Simo Kimbangu abimi moninga ngai o eselaki nanga amona kieto solali na epwe ena moni eselo ko episinga ntoto makasi linda linda wo
yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda losako, e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, bana Dirban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village elle so likamboza na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na meeting ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez, téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV, allez s'abonner, fina musapi. Toini, bisous, bye. Lokole TV à fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo nde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Abika, la tsabana. Oyine to butaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Voilà, Bilenge Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomie. Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Lokole Télévision 2 pour s'abonner massivement aux awana na ba histoire moko ya bien pour les vraiment minima leçons d'enseignement c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa
Fiston Pelende Tata Sadek na équipe mobimba eza wana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza elongo on est ensemble il n'y a pas de souci. Esalami bongo na cité ya Nkamba bamoni ibu na elongi ya mutu akwei bongo na moko ya porte ya entrée ya église ya Nkamba. Ibu wana ayi koluka nini? Eske ezalaki mutu tozalaki ibu? Papa Simo Kimbangu kianga na yemoka lobi keno ezalaki ibu te kasi ezalaki mutu bayi kotante yo okoya kotante na Sainte Cité na Cité Sainte na Nkamba oya kotake na nani wana ye okutaki ba na Nkamba epesi pasi ya kosaka te ndenge ibu akufi kuna. Donc maître Ibu oyo ayaki komeka na temple ya Nkamba ameki sikoyo tango aye komeka ale atutani akufi moko ya ba porte entrée ya église ibu wana azalaki mutu normal to alaki mutu normal te kasi tangu papa Simo Kimbangu kama na yemo ka ye alobi ibu wana azali ibu te kasi azalaki mutu ayaki pona attenter et pesi pasi ya kosakana te ndenge balandi ya radio lokole ba kimbangiste bali pe belé na minute bana papa Fisto tala information yango yo tala likambo oyo ekomeli biso na Nkamba awa bamoni bongo ibu akwei papa Simon lobi wana azali ibute azali mutu après ibu wana batumbi ye kotumba abinye botumbi ibu oyo bokoyoka makambu ndenge kosalama ngala koloba nanga mingi te na kolinga bino moko ngala bino to découvrir mama liboso abengi biso apesi information molandi monene ya radio lokole toyoka enanu tangu événement oyo esalamaki yalla ye. Bonsoir Papa Pelende. Izangai Madame Aiza naza kimbangiste natindili yo image oyo makambo eleki na Nkamba papa lobi to panzango mokili mobimba ndo kibomona ba franc-maçonnerie ndenge ibu ase retournaki ndenge azana forme ya nyama muntu makambo eza ebele bolanda o papa Simo Kimbangu alobaki yangwana na pesi na radio Pelende elanda ngo mokili mobimba batu tozana nzela mabe botika bondimela Yesu ya solo bakendaki komeka na église puisque tozalaki na fête ya 3 jours ya ba pharmacien tala makambo wana makambo bato babimisaki ndoko bake kobomba sikoyo ebimi polele balobi batumba ngo aza mutu mokomona makambo ekobima wana donc bazalaki na fête ya SDK babenga ngoni SDK ya ba infirmière kuna kasi ya pour 3 jours tentation ye na ebite ibu autaki wapi ba ebite ibu autaki wapi bino batu benga ko tenter bana ya Nzambe ake ko meka iskra mekarate na Nkamba cité mobimba wana azui oya ko kuswa to ebike ndenge barubaka ibu to ebike Nzambe mutasala ibu mais barubaka ibu azali na malamu te soko moni ibu pembeni na bino na ndako na bino seke mabe kokota ngala koloba mingi te lelo na lingi bino moboko ba explication ba ndeko o bazali bongo na Nkamba ndenge bali ko expliquer landa explication ya ndeko oyo yambo otela ba video omona yo moko ba video makambu oyo eleki bongo na Nkamba landa na audio ya ndeko donc ezali boye oyo ibu oyo emonani pe awa na Nkamba lelo na tongo déjà na ba 3 heures batutango baye kokuta ibu oyo ezali liboso ya une des entrées ya porte ya temple pona ko uta na tribune na likolo nango eza ba escalier za wana mataka kote ba twafaki ba bombelaka ba instrument na bango donc ezali nde place wana eyaki ekweyelaki wana ekufi wana ezalaki ya kotala likolo me na tongo tangu tozobima na kilte batu somo kotala elongi ya ibu wana yange moko baloli yango atie elongi na se donc akweyeli wana en résumé 3 jours ya DKS fête ya le 29 au bapesa na DKS pe bandeko ya ba pharmacien résumé ya 3 jours bapesi biso lelo na tongo na culte balobi boy déjà papa lobi alobelaki yango message bozana yango lelo pe balobeli yango résumé zali boy papa lobi
totika banzambe ya bapaya. Papa lobi totika lolendo yango mutu ezoko bungisa biso nzela. Banzambe wana tangu tozozwa bango tozomona ke yango nde mutu ezo protéger biso. Papa Simoki Mbangu te tokomi lolendo. Tozwi ba singa luketo, tozwi ba montre magique, tozwi ba bic magique, tozwi ba mouchoir magique, tozwi ba chaînette magique. Biloko nyonso wana tocheche tolati na banzoto. Papa lobi mikolo ezo ya tokomi pembeni. Biloko wana ekobeta biso. Eloko wana ekokwense biso na nzoto ekoyeba teke oyo kolo na ngai. Yango nde mutu ekonyokola biso. Donc totika biloko na totika mikolo ekomi na suka totika tobwaka biloko na tobwaka totalela kaka Papa Simoki Mbangu Kiangani l'unique nzambe oyo ya mokili oyo. Nzambe kaka ye mususu te. Yende nzambe donc tokotalela ye ayebi nini wapi akomema biso pe nini azali kosala kati na biso. Totika ba insistance vraiment kotika babiloko wana tozolata na banzoto ezo protéger biso et protéger biso te po place tozokende eloko wana yango balula arme contre biso yango nde konyokola biso. Totika bonne fête na mamu El Paris, mama pharmacie akati na groupe ya GRS kaka bango na yebi batu ya domaine médical soki ba mususu pe baza na coulisse o ba yebani te baza pe na domaine médical. Bonne fête na bino lelo après-midi ba coupe ekopesama donc nde fête ezosi la lelo. Voilà. Je crois que qui résumé wana ndenge qui est si pas si débité tentation wana et utaki wapi na lobi na koloba mingi te parce que histoire wana bango ba expliquer ce qui s'est passé. Ngai na bino to yoki kaka ne ba lobi mais na koloba kaka makambu ya nzambe bosala kana ngoma sekite. Batantaka makambu ya nzambe te. Ezala bisika mususu soki omeki nzambe abomi yombala moko. Ndenge ba lobi wala zaki ibute ezalaki mutu batumbi ibu wana mais soki tozwi suite nango soki après kotumba ibu balobaki nini tokozonga to ko expliquer bino te c'est que bien maître ibu oyo ayaki na temple bu adae do ye wana sikoyo balingi batumba e moto. Do maître ibu oyo ayaki komeka na temple ya Nkamba ameki sikoyo tango aye komeka ale atutani akufi. Donc yeyo bozomona ibu balingi batumba e moto yango papa atindi awa lobi batumba e moto après kotumba e moto bakunda ye c'est que ça pena mutu normal yo yeyo bozomona yeyo toi na premier poste toi na premier poste na Nkamba yelu selemi ya sika nde bomona événement papa tombola epi na mwa bien. Voilà DJ Ibu ndoki yeyo oyo ozomona ayaki komeka nde aziki siko papa atindi batumba ye bakunda ye sekaza pena nde mutu bomoni ye wana événement eleki na yelu selemio. totikala kaka na makambu oyo ya Papa Simoki Mbangu Kiangana makambu ya bakimbangiste kaka te makambu ya Simoki Mbangu Mvuluzi Mbangu témoignage oyo le kaka penza mingi te na chaîne na biso mais to enregistrer yango to lekisaka yango te jeune fille oyo na Congo Brazzaville précisément la Pointe Noire azalaki na mobali o azalaki na misala ya malamu te kasi mutu ya ko bigisa ye ezalaki Simoki Mbangu. Mobali wana apesaki ye mbongo azwa ndako ya ye moko ya munene sika garage comme esalamaki pe kaka ndenga lobaki kasi mbongo apesaki ye wana azwa ndako nzoko ezalaki mbongo mpo bakunda ye moko babeti ye flèche likonga na butu
ndenge alobaki babomaka mutu na butu avant esalama na moi ye babomaki na butu likonga na tongo alamuki abandi koyoka étouffement bake na hôpital na dispensaire moko na Pointe Noire bato baboyi babino oyo esaka na biso te baka esika mosusu ntango babandi kobima boye bazela taxi ezali koya te na 12h esika bayebi bataxi alaka ebele me taxi emonani te akomi na dernier soupir ntango akomi na dernier soupir po asouffle akata motema ye moko ndenge alobi amoni boyebi soki mai esopani esalaka ba boule moko boye siko amoni na kati ya boule moko papa Simo Kimbangu aliputa bimi na boule atelemi mutu aisi na secours na ye akotisi bango na hôpital oyo babenganaki bango ye akotisi bango asoigné akomi na kisi mwana mwasi oyo abi ye azali kimbangiste te azali mutu ya église liloba me mvulusi Kimbangu aye kosunga ye yaya tokondima kaka te yoka extrait témoignage oyo ezali molai ezali makambo ebele me yokaka extrait oyo parti ya mvulusi Kimbangu ndenge ya kosunga ye abongwani docteur abongwani garde malade abongwani tout ce que okobongwana mpona kobikisa kaka molimo ya motu te c'est que bien est-ce que okomi landa tour mayombe eza lokola ba galerie présidentielle quoi o tokokutana lokola tokokutanaka na tour mayombe te foto kima memo mpima na ndako na nga adi wa évolution ya toke na ndako li toke na ndako na ye première fois tobibane pena mwasi na mobali ko toke basiko na ndako li toto epe na dimana ye ana sepela telo ba vérité na sepela pe na okipe bien pe ko na sepeli ko mbali pena di mbali na ye papa tosali bongo tokompeleti tokomolovi na tonton Annette mais akaba mbongo mingi te ye mutu munene bokaba mbongo mingi te sikoyo nakomoboya yanga ye so naboyi akokenda banko ayelanga enveloppe ya mbongo akotinda nga enveloppe akoya kotikela nga enveloppe ya mbongo akoya kozwanga toza baninga na nga kaka bongo tozovivre kana eti tonton yango azala so tokute nekoma na momo moko waya azomimanga na ndako na ye nakasa chambre na ye azalaka lopango ye moko na gardien maintenant amanga na ndako na ye na kati ya chambre na ye nakweya chambre na ye ezalaka na bakasabe basa na mbele ko bakasabe atobengango bakasabe basa na mbele maintenant basa na mbele yango eza ya mike basala yango rond maintenant ngala kenda kopoya kala basani mwana mbele donc soki tolove air mo oublie orala linga kota to na douche mona ina kizoka mbebo ilamba be na panji basani akopete akobenda pena litoi bwana kisinga moni awa ya basani oyo wana mokolo mosusu kosimba yango kotuta yango na lokolo na yo te ngabi c'est bon papa fiston atandenge nini nakokotana ndo alakisinga moni yango oyo kotusha yango te ezalisala kwa mapontate ko sala mbela yango nakokomprendre te yaya omwaka yango na leki na kina tutisani yango lipanzani akopetenga boyenga ya longolonga asoujonchon parce que nga nazokomprendre te ondire eloko mobe mutu mo basimba yanga amema yango mondire nakomi kote na sanke na yebna se rendre compte epanzani ozokomprendre ezanga moko te nazokomprendre te eleka papa eleka ngaka na eka bongo ye ngaka na eka bongo papa fiston mokolo moboye na vandika boye abengi ngai ozapi ngapena nanga na ville wa na baninga na nga tozomela oh c'est bon moi je vais te prendre là-bas j'ai dit d'accord après wana mwa kaka boye ayi lor ayi boye ayi kopropose nga kwa ondeko mbuza oye tellement tozovivre ozotianga trop à l'aise nazosivre notre mingi faut totia makambo au sérieux yo namoni il faut okoma kaka mwasi na ngai mena eza deja mwasi na elinga eza mwasi ndeni yozoyelaela makambo ya nzoto ebelebele bokaba mokika nanga kwa mwasi tolinga kwa ote tozotia maintenant makambo tozokoma makambo au sérieux soki nani mbongo oyo oluka lopango mobimba ozalaka yo moko ndako monene lopango mobimba yo moko na place ya kokotisa voiture garage ezalanga nalobi d'accord papa na lukenda mpe nazwa
ndako na bengi chérie j'ai trouvé la maison à l'OCH. L'OCH c'est un quartier où il y a bien ko ana Pointe-Noire. Oh c'est bon. Na poko na peut ta benga to putain. Et to côté ni boye. Maintenant le binanga à remettre ngai 400 000. 400 000 wana ndako avec les gens à 250 000 par mois. Aussi en 2 mois ça fait 500 000. Maintenant il y en a qui na y a 400 000. Ouais ben mon ndako a pinga 400 000. Oh c'est bon. Prends les 400 000 là, tu avances déjà le matin. À 12 h, je t'appelle comme ça, je veux venir voir la maison et rajouter le 100 000 qui manque. On a le but d'accord. Papa fiston, d'azi 400 000 wana, na yedango na ndako. Nalaka moninga na ndako. Na mwana moninga na. Na ndako na kumpe na lali. Na epele na beteli solo. Moninga na kututa la place to na 400 000, abanga 400 000 Ya bonga ndako na ndako to longa ndako. Susu ndako ndako pango mobimba. Moninga pazo kama haka. Ngato kobanga na hote. Ata longwa na kochiko hote na komemoka na ndako ndaka monene wa shombo bele. Na kochiko hote na komemoka kaka. Moninga pa le bisipo. Aba. Tout est au lali. Maintenant, et comme il n'a pas vrai tongo, non, pour moi, toi, la mouka maintenant. Parce que déjà, ma toy n'a la moki, et zo kabato barolo balibanda. Maintenant, à un moment, la salle, moi, rêve, moko boy, copain, moko, la ko vive, na qui. Copain, la qui jumeau. Maintenant, elle se retrouve place, moko, moki, moko, elle a tout en blanc. Elle a tout en blanc. Na moni maintenant, copain, n'a wana, mobile, elle a poussé, wana Patrick, na qui. Na moni, alors, pourquoi tu t'es habillé comme ça? On a dit bilambo opona ni na la qui la boutique, na ce sont ba jus sucré quoi. Na ce sont ba jus. Maintenant moto wala za qui la boutique le binanga. Awa ba teka ka ba jus oyo so lukezate. Ah biso to teka ka grenadine. Kala bi feu, da comme la grenadine, tela linga comme la grenadine ta oh. Ah ba teka ba que partout au Kendi. Awa grenadine ezala kete. Je me souviens de la raté. Kaka grenadine. Grenadine, ça veut dire jus, il y a rouge. Ah, la bine au communauté. Maintenant, la bande boutique, il y a mon copain dans la wana. N'est-ce que là, si tu as tout en blanc, la bimi maintenant, la qui veut faire ma copain, ma copain, le binanga, copain, quoi, le binanga. Oh, mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Tu t'es pas bien habillé, hein? Moi, j'ai dit, oh, là, tu peux être un aussi. Oh, non, moi, là, tu le mec qui toque comme un tout en blanc, ils ont prié, ils ont banana, tu viens, ah, mais quel est le bilamba, oh, là, tu viens, t'es pas, surtout que tu n'as pas, mais là, la mort quittée, là, toujours un bête. Ah, fisto, elle a rêvé katani. Na sentir penza mo. Oyebi li konga non. Li konga mo la flèche. Mais la flèche mais li konga. Ya mo la o ezala ko o tumi moto o bendi. Vous comprendre en non? Ah, fisto, na sentir moto azui li konga. Akoti sama penya na motema. Tiu na mo suni. Hein? Donc on a pas la conscience normale. Donc c'est quelque chose qu'on a mis sous au télémo. Hôtel et la mouka. Les sentiments moutaillés, chubinga li konga na kata motema. Tio et continue à peler la kata motema et bimi na konga ba bendinga ngo likola motema awa wa. Eh. La mouki directement gabi. Ah fisto eba avant kufa ba ko makabituna na molimu. Na bimi ngalobi moninga na vanda ki azolamba na salon. Ngala bimi na lobi ba chubinga loko na motema. Bachubinge loko na motema na esko na vandi na moninga na kaka nde na vandi peme bandinga pa visto na mzuka pasi wala ko ikomo mata muke ezo mata pasi elege mo chui ikomo mata ezo mata na bi pasi ngo na bachubinge loko komo mata pa visto e baluki na bajoka pema e baluki na bajoka étouffement maman na komo ba moninga tika là-bas, mais moi à l'hôpital, donc à bien, papa fisto, beaucoup fait les soins qu'un père, beaucoup fait faire face. Oxygène à mon kilo bungi, n'a comment l'oxygène. Mbala moko pa, makolo komo lemba. Nesi moninga nga tinga na mokongo. Ameninga na clinique moko zaki na OCH na OCH kota l'école. Ameninga yi na mokongo. Anango ninga na mokongo ameninga ti
na ba clinique moko ezalaki privé wana ya kitoko nayaki na 400,000 mbongo na bimema ngai ameminga na mokongo tozokende tokóma na l'hôpital na kati ya clinique la clinique ezalaki en face à l'école ya na nani en face il y a l'école il y a Kwame Kuma voilà Kwame Kuma tokomwa na l'école wana allez tokoti na clinique tokoti na clinique boye infirmier wana batalinga balobi nanga eza kana bango te faut tokende l'hôpital Assisi l'hôpital Assisi na ville ya Pointe Noire eza lokola l'hôpital lokola mama yemu vous comprendre eza lokola l'hôpital ya mama yemu yaya nazoluka oxygène na respirer pema eza te docteur alobi alobi awa tokomi déjà 12 heures juste si bovandi na ya kokumbela ta kokufa bokende bakele kotia na l'oxygène parce que aza déjà na nani étouffement bokende ni rapide papa tobima libanda ya l'hôpital babengisa biso kobengana na l'hôpital tobimi batandikaka libanda ya l'hôpital boye na se nalani nazoluka oxygène nazo respirer on dirait pema mopepe ya lisusu te na mokili nazoluka oxygène pema ya te yaya moninga na alobi na taxi pe eza te na rien tolelaki nango wana na goudron taxi elimwe en face ya lekolo wana ezalaka bana ebele likolo ya leta Kwame Kumba wana likolo ya leta mama namona boye ninga nanga akei oyo bataxi eza te 12 heures na OCH taxi okoki komoke jamais yaya nzoka nde misala butu eza koleka wana yaya nalali sikoyo na mabele kaka place balalisaki nga papa pema ya suka sabendi pema ya suka nalingi na refoule po dernière soupir na la vie yaya namona mbuma ya mai omoi sotie kati na mai opandi mai nde bambuma mai wana esalaki umelaka te kufi namona mbuma ya mai wana ebimi na mokili de levini du ebimo papa Simo Kimbangu abimi na mbuma ya mai wana nde nalobelobela na ndako papa Simo Kimbangu oyo alataka liputa papa Simo Kimbangu abimi na lidusu ya mai wana dole fini bwenga nazotana mokili papa Simo Kimbangu abimi moninga ya ngai oyo asalaki na nga amonaki ye tosololi na ye boye na moni ye esali lokola epesinga nzoto makasi mena aloba te alobi afandi boye bofandisi ye na se boye mpona nini mpona abimi na mbuma mai wana na bandi kofixe papa Simo Kimbangu nakomotala papango bien nasanti lokola nazwi pema ya bomo yaya naki mbanyusu te nga namona na peyeke na l'église ya liloba papa Simo Kimbangu abimi abimi elinga boye liboso nanga mpena boye mbuma mai esali tous papa Simo Kimbangu abimi yaya abimi aye vers ngai nalingi na fixe sikoyo miso na ngai natala ye sikoyo vrai bien na sentir on dirait barenga na loboko na ye nakoki su kotala ye te papa Simo Kimbangu abanzi oloba nga nazoyoka ye kaka naotaleka nazoyoki kaka nalembi na jusqu'au mois suif comme makasi toyenga mwa moke me nakokoloba teka ya kofatike papa Simo Kimbangu abina moninga nanga bolalisi ye boye mpo na nini moninga nanga mpe alobi o me balobi awa docteur aza te il faut tokende hôpital ya Sisi papa Simo Kimbangu alobi mema ekotisi na kotisa ye anakata chambre basimbinga papa Simo Kimbangu asimbaka te moninga nanga moto ndango nanga asimbinga bato bavandi bazozela docteur aoyaka na 15 heures bato bavandi hôpital baclinique ko bafemme babata bebe bavandi tolekama na katikati na bango toketi na chambre batie ngai papa Simo Kimbangu akomi ayataki pantalon ya badocteur ya couleur ya vert apeta badocteur ne elamba nango lokola ya bubu ya badocteur wana papa Simo Kimbangu alati yango alati yango bakotisika sikoyo na kati ya chambre batandingaka balalisika likolo ya mbeto papa Simo Kimbangu azwi biki na ordonnance akomelinga phosphalugène na aspirine yaya apesi moninga nanga
moninga na ngai abimi mbango ake kosomba ngo papa Simo Kimbangu nyana bala bala zo sauter papa Simo Kimbangu atelemeli ngai na mbeto na ngai à l'hôpital boye alo bala ngapelo ko te ngapelo alo babelo ko te to telemi na lika na mbeto ka boye mais na komo pe masco normal na komo pe bien ba moninga na ngapa a dura quitter il y aura pas Simo Kimbangu ko garde na ngako malade atelemeli ngapo moninga na ngapa wo mela quitter Farel aye fota matuma moninga na ngapa Farel aye leur Farel aye allez papa Simo Kimbangu azui abila e fongola e sacha kiswana afongola nga papa Simo Kimbangu azui apesinga la zui kiswana phosphate du gel sachet moko na meli sachet moko wana alebo dira vacciner sous sachet moso mi balé na zui sous sachet mi balé wana na meli alobi aspirine o bukela yango na katikati babukelinga aspirine na katikati papa Simo Kimbangu apesinga mai na demi aspirine wana yaya na meli papa Simo Kimbangu yaya tocha bajem tocha bajem plus tocha bajem ozo mona démonstration ya papa Simo Kimbangu na sengi na bino bobenga bato egisa liloba bakota tindela ndeko egisa liloba lien oyo ndeko aseba na egisa liloba bandeko oyo bandimaka papa Simo Kimbangu te tindela bango lien tindalie bandeko tindalie tia bajem lisolo comme lengi yoka témoignage andeko nanu boyo kite ozaka na mobali alinga ko daka ba sous-vêtement ya pembe do kaleso ya pembe sengle ya pembe ezalaka nini mwana mwasi oyo asa mwana elaka nzamba talisie makambo yango na linga ki bino mongo boyoka na biso na bino toyoka yango ensemble ya ta ba j'aime ko tena j'aime please s'il te plaît tu peux commentaire na C soki yo na histoire ro beta benga biso benga biso to sala audio to ko beta pega liso na oboyi ba j'aime Chachem tout continuer. Landa. Comment est-ce que Simo Kimbangu, Mvuluzi Kimbangu, abongo ni docteur, mutu bachake ni ali konga déjà. Dernier souffle, dernier soupir, mais na Simo Kimbangu abimina litanga ya mai. Aza Kimbangi c'était jeune fille oyo. Soko moni na photo, moi si bonzenga elengi jeune fille, beauté ya kosakana te. Ati na photo na ye, utalaka ni mambo ekinde. Mais ba sauver Landa Mbangu era siri siko pesa ngakisi na meri ya na pepe na tie atele mi bwani boso nga na gauche na nga papa Simo Kimbangu nga na droite na moninga na atele mi na droite na nga na milieu ya beto après papa Simo Kimbangu ko apesi ngai elle moni elle litama no autala ngati apesi nga mpanzi na ye droite na ye sikoyo apesi nga mpanzi na ye ya mponza liboko ya droite kwa alobi na ngai oyoki bien nga alobi nayoki sikoyo mwa bien alobi azoloba na nga nayoki mbonga papa Simo Kimbangu kiangani nazoyoka lokola omoni papa Simo Kimbangu te nga ndenge alobaka no alobaka mangala na ye lokola bamangala pardon nzambe elimbisa ngai eza explication mangala ya bakongo alobaka linga lokola bakongo nde toloba mponga mpe naza mokongo pap nayoki mongonga pa ti lelo soki papa Simo Kimbangu wana kengani azeloba no nayokaka lokola mongongo wana nga nayokaka wana alobi na nga oyoki bien no ngabi alobi sikoyo nazoyaka nakei mpe kosunga baninga mosusu papa Simo Kimbangu wana alobi na nga bongo alobi bongo alobi c'est bon nga croyant que azaka na kati ya l'hôpital bezaki tala mosusu moninga mosusu na chambre abimi kaka boye avire ka chambre boye docteur mosusu akoti na chambre na nga infirmière akoti na kati ya chambre na nga alobi yo ozosala nini awa tolobi na yo kende asisi awa kokufa mema beye na sisi moninga nga alobi biso tosalaki bana toluki taxi tosomwa taxi te tomoni docteur ngai mpe na mama wana papa ondire babare ngai esprit mwana aloba papa Simo Kimbangu eza te ondire babare nga esprit ondire balimwisi nango nga lamona kaka docteur après wana docteur wana alobi bobima docteur azwi biso libanda akotisi biso na kati ya ndako awa na kati ya l'hôpital docteur tala même ordonnance
ordonnance yango ya komi apesi ngai ordonnance moninga na ngai kasomba kisi na mairie kutu nayoki bien awa docteur aza te docteur akoyaka kaka te na ba 15 heures bato bafandi bamoni meme pa bino yoso ya soki docteur bakoteli ndenge nini mama infirmier na kokamanga to ebane mama omoni naza eraki bambato na maboko no naloko respire te tandiki na komi normal alors loba na nga ordonnance mafai batraite nga awa na biki yango nalingi naloba nakofuta combien comme ça tofuta mbongo tokende biso oyebiki infirmier na bi nakoza mbongo te docteur ate batraite biso te bobimaka bokende babengana biso tobima nafuta meme mpe eloko nafuta même pas eloko mama ndeko na ngai après toansobili na biso tozokamwakamwa kaka bonzie mpe kokamwango mpe eumelaki biso te balongoli biso ya esprit tozongi na biso na ndako na moninga na ngai. Voilà ndeko, je crois bolandi makambo ya nzambe basalaka nango maseki te moni epesi pasi soki mutu ya solo mutu akendaki mpo atante na nkamba akutani nango wana oye papa Fiston yo komi kimbangiste te naza kimbangiste te. Il y a une différence entre kimbangiste na kimbangiste na idéologie en vulusu kimbangu. C'est bokomi. Boye pi na kutana na mundele moko boye awa en Afrique du Sud na 100 tonnes. To me na moi café boye. Alors que na ba français. Alors comment tu vas? Comment je t'appelle? C'est comment ngabi? Oh, toi tu pries ou na essayer ngala za la église catholique abi. Oh. Ngai naza kimbangiste. Oza kimbangiste pour na bi oui. Idéologie à Simo Kimbangu. On a bien en principe tout Congolais en particulier, tout Africain en général devait être kimbangiste. Pour makambu o Simo Kimbangu asala. Mvuruzi Kimbangu asala. Alors makambu belle o ekokisama. Lelo bakumisaka Mandela sala 30 ans de prison, sala 27 ans de prison. Mais est-ce que Mvuruzi Kimbangu sala 30 ans de prison? Balobaka yango te. Ya tamuna pe likolo ya mai, balobaka yango te. Bachaina tono ba suda. Mais abima abande ko se multiplier na minute wana balobaka yango te po ani bazokanga natanga na ba archive moko boye ba archive ya Mvuluzu Kimbangu tina Maroc ezali. Est-ce que okomi tokocha commentaire mingi te émission wana lande yango no bokebi oyo asala bato ya koyoka ayoka makasi ya kosala asala ndenge bamupe balobaka tokutani prochainement pour la numéro mususu ya Radio Lokole Masolo. Mais on peut jamais conclure cette émission comme vous le savez sans pour autant remercier l'équipe technique to moniwana Chris Larize Pelende réalisateur émission Oyo yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Mamarina Umbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbure ni virage coordonnatrice ya chaîne Oyo Radio Lokole TV. Yaya tous abonnés. Tolobaka chaque fois soki émission Oyo Tolisolo Oyo intéressé au te peut-être et ko intéressé de komoko songolo et sika boko pakala yango il faut qu'on partage toujours ya tout chaba je tindela de komoko pe za kimbangiste tindela e pona ba panda sang makambo leki na nkamba tindela ba kimbangiste tindela ba tumukilo baba mona makambo Oyo eleki na nkamba bino ba tumesa otante ba tu ba mona nde mutu wana suki te c'est que bien. Merci na Michael Josh sponsor na biso officiel brand kaka moko congolais otombola bendele ya mboka na biso na mboka bapaya. Est-ce que bokomi Michael Josh mbote na yo? Voilà maputa à partir de lelo ezongi na prix nango normal ba super wax hollandais ezongi na prix normal. ezalika une semaine na cadre ya anniversaire ya Michael Josh ekokisaki une année yango wana bakise ba prix. Mais kota na site ba montre on a besoin ba montre dans le logo la oyo boy ozo sentir bayebaka moto ya mbongo na montre ngabla no bango de tata bobiso sentir montre Michael Josh kota na site kuna o commander montre na yo o commander lunettes o commander jacket o commander blouson o so linga sapato o commander nyonso tuno après na ngona site wana futi live ba ko ya kotikela o tina ndako na yo te c'est que bien. Merci pour les sous na sponsor na biso à partir Afrique du Sud Mama Charlotte Caputo la dame de fer au combien à bière officielle ya ba na bino soki lingi mona ta kitoko bloko ya griffe ya kitoko benga Mama Charlotte Caputo suki wana te soki po lingi mona ko tanga na Afrique du Sud école ya pilotage militaire to civil hélicoptère militaire to civil yé azawana akosunga benga Mama Charlotte Caputo. Est-ce que okomi c'est que bien. Mama Patricia na Toulouse au combien bon non balingala c'est que bien tout se peli zozo
hein, double aigle. Au combien, c'est que bien. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia, fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Tout le monde a Mike Josh. Mike Josh. Bon, dit que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka. Oyo asali pona kotombo la bendele na biso na mboka ya bapaya. Ya auquel États-Unis d'Amérique. Okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand. Hein? Ba marque déposée, okuti songolo, okuti pakala, okuti nani be Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga, boso ko benga biso, mais pesa biso numéro Mike Josh, derrière numéro sur le kayangwa, bon numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana. Bon ko benga, oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail, mais ezala ngo simple bandeko. Site yango wana. Yo kotigara na site. Soko lingi ko somba, oli ko sa commande, ya ba t-shirt, ya ba soulier, ya ba pantalon, ya ba veste, ya nyoso tout, yo kotigara na site bandeko. Site yango wana to site yango wana. O kotigara na site wana, donc o kota site e ko pesa o boyinde bo moni yo zo mona wana. Comprendre? Site yango wana, o kota na site Mike Josh, OK côté ya ils ont trois barres na droite, il y a téléphone na auto écran au côté on a marché autant libre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste ba élégance ya ko sakala te nyo surtout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh. Bah, ngai. Nyoso ga radio locale. Voilà, pour la papa. Hein? Ça qui peut on taper laptop. Vous comprendre, hein? On taper laptop. Donc, laptop, appareil portable, quoi. Voilà. Ça qui oyo, Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà. Voilà. Ça qui Mike Josh. Nyo sorti ko linga kotaka na site wana ko mona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh hein voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye ya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo a Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki acteur ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Ya to mettre dans le solo to continuer information tire to ba sponsor pour ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo eza waterproof waterproof à l'accident c'est à dire que montre oyo na la tango boye na ko so ko na piscine na ko kota na mai na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te ya montre ni lataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te ya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka tozana hiver hein so tu na été bobonga na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander soki o comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi ya ko benga ete pona osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunettes Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunettes Mike Josh ya nyonso tout o lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie
kota na site sala commande ba mission so bazaka na Kisasa basala la commande to sala wapi sala commande kota na site wa toteli yo site ya ngwana kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba Super Wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de côté télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh azali aux États-Unis mais azali actionnaire problème te alors bande ko babenga ki ebele bande comme ça personne qui commande on a ça besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et te na prix de gros. Alors, prix de gros, on a pour Mike Josh à tekela yango, bakoya ko tikela yango tinanda ko na to na boutique na adresse au gopesa. Et sengeni na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda ko teka parti à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrie pour prix ya mukie wana batie et ça pour na baso mango. Soki osala moya ko somba ngo te bandeko. Soko pesi order wana to pupusola ki yango okopesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce ko pesi commande na yo na lingi nga 10 pièces ko lelate ko bangate et ko yeba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga di surtout ba Congo Brazzaville boteka ba puta mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo maputa ouais ça maputa ya Hong Kong auto en anglais ya fake originalité somba tekla ba Super Wax original na Mike Josh bo sangisi muke bo pesi commande bo ko zo yango te o to loba kité to lobby eza pour na Mike Josh moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au +27 82
32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.